Topesi bino mbote boza ebele liboso etandoke mpo na kolanda magazine chrétienne na Lingala ya lelo tozali kofongola yango na elema oyo. Église de Mangembo Bandalungwa na domaine na yango ya jeunesse babongisi po na bilenge nyonso milulu minene na mama na likambo ne pour vaincre tope obotama po olonga. Ebongo milulu yango ekobanda mokolo ya mercredi 21 juin pe ekosila mokolo ya jeudi 22 juin 2023 na ngonga ya 17h30 kino 20h juste. Na boyebate ibaza bongo mibale mosakoli bijou mitonga nikuba na ancien Christian Kavulu. Adresse ezase moko na avenue Bula numéro 1 bis commune ya Bandalungwa na boye imalamu na kombo na Yesu Masia. Na boyeba chaîne de prière na Mangembo Bet Peret ezakaka kokoba ilongo na la fille du prophète Blandine Teka yo oza kovanda na ndako ndeko mama ndeko elenge mwasi ozako rate pambate bandeko obaza kuna bango balobi boye na tina na oyo eliki mokolo lelo lendi bolanda nini bango balobi na micro ya Francis Matondo. Bamabondeli ya kafu ezakaka kokoba na Mangembo Bet Peret elongo na mwana ya mosakoli Blandine Teka na oyo etali ba chaîne de prière ya chaque lundi. Na boye lundi oyo ezalaki somo kuna bamama bayaki lisusu ebele pe ba témoignage ezakaka ebele. Boyoka bamama ndenge baza koloba. Prière lelo eza l'équipe na bien prière lelo eza makasi. Ngala ba prière lundi oyo nde nazwa mwana nga oyo na simbi oyo nde na ba prière lundi. Yango na linga kozanga prière ote. Yango na invité bato nyonso bava na bandako. Baya kuna prière aller. Non manese muzaba makati azosalela nga yebele ya minene. Oh kutu na okokata ko expliquer te. Na ye o eza 3e semaine na nga. Mais o makambo nzamba osalela nga na ozanga litatoli. Na yebike na témoigner makambo eza ebele nzamba osalela ngai. Na vie belle partir ba témoignage, ya prière, ya ba requête vraiment. Dieu est bon vraiment. Non, mais on va tout nyonso ba ya. Et donc c'est mère en église mususu. Ya kana prière à lundi, to prière à chaque lundi. Mais semaine haute, on a 3 semaines ya ba prière eza lundi na mercredi à partir à 8h si 11h. Na bengi bango nyonso ba ya mona miracle eza. Chaque lundi to zala kana prière ya ba maman na ba jeune fille. Particularité na biso to spécialité na biso tote ya kaplis makambo ya ba origine esika to bimela makambo basala na mabota nde yango neza particularité na biso ya prière à lundi ya ba maman na ba jeune fille. Nazo ibisa na bandeko basi nso bazana ba difficulté lokola ngai okomi désespéré okomi abati okomi au bout du tunnel na invité yo. Les dieux de notre Père est au rendez-vous et les dieux de notre Père Azo Sala. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Il y a qu'un invité chaque lundi de 8h à 11h30. Tu ne seras pas déçu. Ndeko mwasi esika malamu pona bino na o etali losambo yango oyo na avenue Makanza numéro 62 Chabagambela na commune Ngirengere. Yaka pe okozwa lobiko na yo na oyo etali mabota. Kaka na église de Mangembo Bet Peret na oetali bongo ba chaîne de prière la fille des prophètes Blandine Teka ye alobi boye na oetali ba chaîne de prière yango mekasi abakisi pe mokolo ya mercredi po na milulu o babandi mokolo ya lobi dimanche o elekaki bolanda ndenge alobi na micro. Mwana ya mosakoli mama Blandine Teka alobi lisusu na oetali ba chaîne de prière ya ba mama o elekaka chaque lundi et pambate lundi oyo ya lilo ezalaki lisusu somo na boye nzambe atalisaki lisusu loboko na ye na mosakoli na ye pe mosali na ye ya nguya mama Blandine Teka boyoka ndenge alobi na micro ya Francis Matondo. Chaque jour Bible lobi nzamba renouveler la bonté na ye donc mikolonio nzamba sa keloko sika tozo mona bato bazo témoigner bato bazo ya bazo ba miracle bato yoki ndenge ba témoignage eleki maladi ekimi na nzoto batalaki ye nyonso zaki ya kobeba kaka na koyana ko sika oyo biloko nyonso zongi normal makila poison longo makila zongi rouge donc nzamba zo sala makambu na ye chaque jour o ngape na zo comprendre te séminaire ebandi lelo nazui des programmes na PC za ndenge ni donc bandi jeune prière na biso toza la 3 semaines. Donc le lot au bandit aussi sorti le 9 juillet. Alors on a 4 séminaires tozwi nzamba pesi biso 2 journées to sala ngona tongo pour la maman particularité
la kati toujours à séminaire donc lelo tozalaki lundi na bamama na bajeune fille alors mercredi na tongo toza lisusu na bamama na bajeune fille donc tokosala yango na semaine moko toza na 2 journées ya bamama et donc lundi na mercredi tongo à partir de 8h à 11h bamama na bajeune fille donc ekozala pendant semaine oyo deuxième semaine na troisième semaine après troisième semaine ekozonga na programme nango normal chaque lundi seulement de 8h à 11h. En tout cas, la chaîne de prière chaque lundi et comme il sous chaque mercredi, nangonga ya 8h kino 11h30. Na boye programme yango ekosi la kino séminaire ya 3 semaines ekosi la. Nzambi ya Espérance Mbakadi oyo Blandine Teka asalelaka azawana pona bino. Nzambi apambola bino. Tovandika kana mangembo bet peret kuna milulu minene ibandaki deja mokolo ya lobby dimanche oeleki et puis eza ko continuer kino posomisa to mobimba kasi mama Blandine Teka ye apesi biso ba détail na elema o na o etali bongo milulu yango bolanda ndingi alobi na micro ya Francis Matondo. Comment sera se fera-t-il? Tope ndenge nini makambo yango ekosalema wana nde mama na likambo ya milulu minene oyo ebandaki uta mokolo ya dimanche 18 juin pe ekosila mokolo ya dimanche 9 juillet 2023 na église de Mangembo Bet Peret na boye milulu yango eza mabondeli pe kokila kasi mama Blandine Teka ye alobi na tina na yango thème na biso ezali comment cela se fera-t-il ekobanda ndenge nini nakobanda kobala ndenge nini âge eza déjà avancé nakobala ndenge nini nga badéclare nga 2 fois ménopause mais ekosalama ndenge nini mpo nga nakende poto ekobanda ndenge no likambo mama na likambo ezali ndenge Marie atunaki ange comment cela se fera-t-il ekosalama ndenge nini nayebi mobali te na mema mwana donc biso tozongi soko na bavi na biso ekobanda ndenge nini nasomba ndako na 2023 pe natonga na 2020 ekobanda ndenge nini mais c'est possible avec Dieu mais pourquoi tozobanda à partir ya 17h juste ti 20h tosilisa nazobenga bandeko nyonso oyo baza musika bazolandanga na nzela ya etando nazobenga bino soki nzambe apesi yo possibilité pe makasi ya koya yaka parce que nzambe ya tata na biso Espérance Mbakadi oyo Blandine Teka asalelaka pe abangaka aza au rendez-vous. Ndeko papa, ndeko mama, ndeko elenge kofanda na ndako eza na tina te. Pamba te nzambe ya ba solution aza wana pona ba problème nyonso oyo bino bozana yango. Na boya adresse eza bongo na avenue Makanza numéro 70 Chaba Gambela na commune ya Ngerengere. Boye malambu na Mangembo Bet Peret tika ete nzambe ya mapamboli ye apambola bino. Et bongo pasteur Jeanne Kauma oyo ya église Miap ye avandi kimiate kasi alobi na oyo etali bongo magazine chrétienne alingala apesi ba détail po na tina na oyo etali yango bolanda ndenge alobi na micro ya Nathalie Tatama. Maman Jackie Kalombo, pasteur ya domaine ya intégration pe croissance na église de Mangembo Bandalungwa, apesi toli na ba mama nyonso pe bilenge basi, lolenge ni esenge na bango kozala. Boyo kandenge alobi. Ya motuye ezali maman jeune fille. C'est vrai tokendaka na ba classe, tokendaka na ba misala et tout ça là, eza malamu mingi parce que nous parlons sur l'autonomisation de la femme. Mais o eza pe motuye esengeli maman, esengeli jeune fille, oko taper en profondeur na makambu ya nzambe. Ekozala pe malamu oyeba nzambe na profondeur, c'est-à-dire aux en relation particulière naïe ce qui peut au bandit affermissement au évoluer jusqu'à ce que comme ouvrière et que ça bien balobi na biso la sage femme bâtit sa maison c'est vrai au kolamba pour bana balia mobali alia azala bien mais ce qui peut au que ça la maman ou ça a guéri sur les plans spirituels bitumbanyo ce ko ya na butu pe na moi yoko tele mami sunozo mona et que ça la malamu. Naboye mama Jackie Kalombo abeti sete mingi na koloba ete mwasi ezanzoto te kasi ezande motu pelo sambo po via libota ekende liboso na bandi ba mama boyoki. Ebongo tokiti na ngambo ya église de Mangembo Bandalungwa, pasteur Jackie Kalombo, responsable ya domaine ya intégration pe croissance ye apesi ba détail ndenge nini domaine na ye etambolaka kuna na église ya Mangembo Bandalungwa bolanda ndenge alobi pe apesi ba détail moko clair na élément oyo.
Mosali na nkolo Pasteur Jean Kauma alobi na tina ya magazine chrétienne en lingala pona o etali culture tope balong na biso ya mboka. Boyoka ye ndenge ya lobi. Émission na bino nzambe apambola bino. Bokene musika en tout cas et continuer et nabiki ekosunga bana nzambe mingi penza po tozotala lulenge monoko na biso tozoboya kolobaka ngo mingi et comme partout muto sepela loba na anglais muto sepela loba na français mais tozoboya koloba swahili tozoboya koloba chiluba kikongo tozoboya koloba lingala mais soko tali ke na ba pays mususu africain donc culture na bango baza kotombola ngo makasi kotombola ngo pona kolakisa ke tozali exemple biso tozaba congolais epai na biso lingala tozoba lingala oui okokoma na place mususu okoluka interprète kozala mais photo valoriser o ezali langue na biso et culture ekokufa te balong national pe tokobosana yango te. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso yango linga kolakisa ete magazine chrétienne na bino ya lingala ekomi na suka me ya mbotoka bwana totala nini oyo makomi na nzambe elobeli biso na pokwa na lelo. Bosala ki ebele liboso etandoke pona kolanda magazine chrétienne na bino ya lingala topesi bino matondi mingi tika ete nzambe na nguya ye azala bongo nzambe na bino kasi pona o etali bongo ba notification pe makambo mususu bo continuer kolanda biso na chaîne YouTube na biso MCL TV kuna nde bokozo ba détail nyonso na o etali bongo magazine chrétienne na lingala pona mokolo mwalelo tosuki awa kasi magazine chrétienne ezakaka kokoba kimia na nkolo ezala bongo na mabota mabino pe tokutani mikolo mizali koya ciao.